Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News. Shot News avec Eki Bumba. Eki Bumba, votre orgueilleux serviteur. Naebi ke moi kala toujours mon na mona na penate même musala ezagaga toza toujours na kati ya musala to kozala devant caméra soit to kozala pe derrière caméra ndenge ezala kaka. Alors voilà, lelo to yambi pona bino, to yambi un grand musicien. Oyo aza penza sima pe ya ba grand mususu bo découvrir tout à l'heure na kombo ya Tati Condé, le frère Tati Condé o toza na na plateau, mais sans plus tarder pona meka ko introduire invité na biso tona introduire invité na biso. Je salue toute l'équipe de la ESP Media, l'ESP Media ou ESP Media comme on dit. Voilà, topé simbote kuna na baenyo surtout bazali na niveau ya Londres pe na niveau ya Poto, il y a partout dans le monde. ESP Media Luanda, ESP Media mokili mobimba topé sibinombote mama GH vraiment bambote na yango mama Brigitte Tabou topé siombote kuna na kati Allemagne tobo sanité papa France mama Rit na kati ya France topesi bino mbote mingi, sans oublier famille Bumba bino tout topesi mbote. Joyeux anniversaire na Nancy Bumba na kati ya Paris et mbote na Nancy Bumba na kati ya Londres. Topesi pe mbote na Nathan. Voilà, tous a déjà introduire invité na biso na kombo ya frère Tati Condé oyo bozo découvrir tout à l'heure ensemble avec Eki Bumba na Shot News. Bonjour papa. Bonjour ndeko na ngai. Boni santé. Nangoli na nzambe te sambalamu. Papa Tati Condé to kutani na yo lisusu to solo la lisusu e bandeko batalaka émission na yo émission moto salaka na niveau ya cinquantenaire oyebisa biso ozo bongiselo moko ozo sala album moko parce que oza musicien ou soit to koina ko rappeler batu yo ozali nani osalaka nini po bongo tokota so na vive sujet lokumu na nzambe nazali chanteur chrétien oya uti na chorale na baina chorale mais tango na tiki chorale nayaki eloko boso ya kosimanga yaki banzembo ya kulutu na ngai Denis Ngonde na sepela mingi na œuvre ensemble na ye to sala parcours na ye magina kokisa mangi na ndenga na lingela yango te mais ayamba nga na boto pe abai na non yo koko zala mwana na ko former yo te na zoma na 4 ans déjà eloko ya nzambe zali mais na lingande ozala pembe na ngai po na kolisa pe na bimisa eloko za kati na yo yango ne saleke naza tout le temps na sama koloye na salake logo moko te sans que na yebisa ye sans que na kuta na ye to na partager na ye yango nde parcours na ngai sinon batu bayebisi biso babi totalaki émission ya papa Tati Condé mais toujours mon na ba très lokola frère Denis Ngonde toujours mon koloba lokola frère Denis Ngonde eza nini ezaka entre bino na papa Denis bon nzambo asala bikela moyemo ba yebene ngasala yezali ndeko na ngai Denis Ngonde ngai Tati Condé. Bon, en tout cas, un jour, c'est Henri Papa, il y a Peggy Kunda, système ici. Ah, au Kokani Makasi, na Koulut Noso de Ningonde. Bosa famille, bosa famille, bosa ndeko, Nabia ici, il y a Kunda système. Toza famille, na Oya Makila, mais toli famille, na Kombo na Yesu. Na famille Yesu Masia toali bota moko ngana ye menza menda sala bikela mo yebi asali ngana lokola kombo moko elongi moko démarche moko elobili moko ngapela pambola kanzambi mpo ko sakana motokola ye pour na linga déjà utabo mwana ngai mais sangi naza na réveil na kinda na protestant mais na linga ka déjà ye. Merci beaucoup papa frère Tati Condé pour ba mesana déjà na kombo on a bien le frère Tati Condé oyo bientôt bomona misala na ye balobi na biso misala ekomi na niveau nini o yebisaka biso la kaka na grand public ya ESP Media ba yokaka ke ozo sala eloko moko ekomi na niveau eloko na la kaka wana esi na silisi nzambe ya papa na ngai Mutombo Léopold Kalombo na epakwa na ye albeke ono sana likanisa ko sala eloko asala eloko wana mais akene kaka na ngolu oyo pe makasi oyo nzambe apesi alors na sali album à 2 volumes volume vous allez Ata El Roi. Il y a 14 titres. Vous avez une adoration, il y a classique, une adoration rumbanisée. Et puis, il y a sous volume 2, il y a folklore, louange compilé. Il y a un 4 albums, et il y a un nzembo mibale, oyo na yembina kulutu na ngai, donc on a bien ka sozi na ngai de Ningonde, to nzembo mibale et Kimelo na Belema, tembi biso mibale na ye.
Merci beaucoup, Papa Nabiso. Au Sali album, il y a des volets. Moko El Altaroy, Ata El Roy. Et l'Axaranin. Poto, il y a versé dans la Bible. Go sunga bande comme sous-soi. Ata El Roy, dans la Genèse 16, verset 13. Et il a dit que l'éternel m'a vu. Est-ce que moi je n'ai rien vu quand l'éternel m'a parlé? Lorsque l'éternel m'a vu, est-ce que moi je n'ai rien constaté? Lorsque l'éternel m'a parlé, est-ce que moi je n'ai rien vu? Non. Oh, on a monté en cola lobby nangai, na moni zali na yembela yi. Depuis nangai réponse que na yembela yi. Alors on a affiché mon gars na tie, mais voici. Parce que l'éternel m'a vu, l'éternel m'a parlé. Et ce qu'il m'a parlé, c'est moi-même qui le comprends. C'est moi-même qui le sais. C'est-à-dire que n'a continué à servir dans le yembo. Tant que papa n'a pas monté, non, nous avons un talent. Le talent est caché. La qualité annexe, c'est les 4. La qualité annexe, moi je suis licencié en économie, je suis ingénieur en télécommunication. Je suis en licence, je suis en Je suis en télécommunication, je suis ingénieur, je suis en mais alors la qualité annexe. Et puis je suis en et que laisse yo malamuté, et que simba yo malamuté. Mais oyo ko sala sima, et le passeport na yo, pe fongola na yo. Ngapeza nini? Na zonga na ndako papa, don ya banzembo itangelanga lokola mvula. Alors banzembo yanga na butumo plus de 7 cantiques yanga na butumo kona na j'avais compris que non, ils allaient et pas quoi onction ya molo mosala na nzambe, la porte le pomo to mokolo mokeje sali, yango de kokisami kati na ngai. Yango na komisaki nzambe mingi. Donc ezandenge wana. Merci beaucoup pour nous rappeler les sous téléspectateurs Nabiso, to ba internautes Nabiso nyonso bazolanda biso. Est-ce que okoki ko sale la biso akapela moko ya lelo nanu ya papa de ningo nde bongo to meka okota na oyo ya biso oyo ya lelo. Yo zali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo mpona ngai etindinga na ngumba mela yo yo zali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo mpona ngai etindinga na ngumba mela yo. Merci beaucoup, Wana Ezalaki Ezali frère Tati Konde Oyo. Bientôt, Tozomona album Naye et Kobima. C'est pour bientôt et Kobima. Quand est-ce que date est déjà fixée? La date est fixée, mais peut-être dans ma coquine à Bourgogne en Zambé. Et Kobima Peka na Souka Yamvula Oyo parce que message de Silio Cécilie. Ce que nous avons appelé c'est un producteur Tokoyoka Naye. Mais nous avons dit les bimimel. Dans l'entretemps, 3 clips Mogo. Ils ont en gestation pour le mois d'octobre. Justement, il y a un autre tout nappé. Si on a la œuvre, il y a un producteur au Yazali derrière yo, to Yazali ozo manager yo moko malembe to ozape na posa producteur to bosenga wana eza nango. Merci mingi nganga idi. Nazali autoproducteur ngamo na sali le 22 titres. Ngamo na produire ngo, mais nazana posa ya producteur parce que musalo esala makana muto moko te. Soko ko balanga nzembo ya kala bakenda sango bana bezo ya soutien bongo biso ba auto bandi ko banda to lekela sika moko te to bandika biso moko. Donc toi tu as besoin de producteur au sérieux akoya pour nous soutenir musana nzambe keneli boso nzambe ya Léopold Mutombo akopambola yimingi. Papa, est-ce que tokoki koyoka album wana na acapella to okosalela biso ndenge ezalaka to meka oyoka moke nini oyo préparé na studio na ba oyo nyonso tu bazolanda oyo oza producteur oza mécène olingi o amusé peut-être mbongo na yo pona production to mona nanu te producteur moko asalela produit moko ya bien bongo gagner te ata ba oyo basalaka ndunda soko tali mbongo asombaki graine na oyo atekaka mukala nde babenga yango ekokanaka te bongo te. En tout cas, nous le bongo. Nous avons sepelé mingi pour te nzambe atie moi et pas quoi moké de papa de ningonde kati na ngai. Partout dans les gabenga de ningonde même au sala de ningonde mais de ningonde azali. Oh non, beaucoup gagné pour que tu ne beaucoup gagné. Tu ne botam la gonde monaye, ou tu ne monaye. Bon na ko tie moi lo moké mele akapela ngonze mongonde ngazali ata moko ngai moko. Na akapelo yembeli biso mo nuance moko boye ya ni te kuna tuko oyo biso bilomi bale po chers internautes nga na yoka ki na nga yango na yoki ngwasuma moko eza na kati wana non donc wana eza makasi et puis ko meka ko sal ko to yoka sous partout ba yembi na papa Denis boyo kelango kuna na son wana
po yo producteur otala siko soki logo yo ego simba nzembo na lunga ata Elroy bo makanga inkolo liboso na mabe nyonso ba telanga ishilo kati kati na makila mayo ji mpakanga inkolo nanse ya mapapu na yo tia mesa liboswa manguna bazika bakufa bakweya. Makambo yo vraiment nayebi te oyebi tozalaka koyoka banzembo ya Nzambe toyoki papa Matu toyoki papa Denis Ngonde ba oyo tozalaka koyoka bafungola toyoki mais genre ya banzembo wana eza pona oflater frère Tati Konde te mais on dirait ezalaka susu mingi te mais namoni on dirait ozongisi biso so makasi ozongisi biso pena na banzembo ezalaki moto azoyoka azokota vraiment Nzambe asalaki RRT po akotisangaka na ligne wana namonanga moke banzembo ya kulutu nga Denis Ngonde koyemba mais nakolo bango sans se cacher banzembo na mona kitsaka mingi basala la Nzambe ke mabolongo komiti na C azobete ata na église ata na terrain ata sika nini eza banzembo Denis Ngonde soki ezoyoka ngo en tout cas serviteur a quitté na C akoma komisa mona na Nzambe nakanisi bolingo na yo kati na bom banzembo wana talaka yo moko nakanisi bolingo na yo Nzambe kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo olelo nga na tuta tolo nini nga napesaki yo papa olelo nga nazala na bomoi bobelengo luna yo yaya pe molingo na ya Yeswe. Merci beaucoup, chers internautes. Voilà, donc, tuwana touti goyoka papa nabiso Tati Konde na ebite soki ogoyi déjà ko mekela biso. Ya basiliko kufa Nzambe. Ana leki bango na nini. Ba oyo bazali na ba prison. Ana leki bango na nini. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes. Tokozwa vraiment moi pose muke pona kaka arrangement to meka oyoka nini oyo problème te nini oyo papa nabiso frère nabiso Tati Konde a préparé pona bana na Nzambe nyonso tout de partout dans le monde parce que album na ye oyo tozo souhaiter te pe to ndimite ekoyi kosuka na Kinshasa po eza na ndenge ya kitoko biso tozwi chance ya koyoka yango avant sortie nango parce que tozo kutana mwa muke. Voilà, donc tomeka koyoka ngo ensemble nabino donc oyo nini frère nabiso Tati Konde sali po nabiso pona peuple de Dieu surtout partout bozali donc tomeka ko savourer tomeka koyoka maloba ya Nzambe à travers cette chanson. Ona zalinga na zoloba awa ndenga oyo nyonso naleki soki yote masi ya Yesu nani akokaki kosomba bomoi nanga. L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma force, en lui mon cœur se confie et je suis sécurisé. Il est mon rocher, mon abri,
c'est le groupe méchant. Merci beaucoup. Togoiko Silisanyo Sote, Toyebi qui vraiment eloko ya malamu et où me la raté ndenge lobande gona biso kumutula. Voilà donc topé simbote déjà kuna, topé simbote na marché avec Mbedi, topé simbote na kumutula, topé simbote na Jemima Ibele, hein, autrement dit glada glada ndenge yemogo abeta rango, hein, la femme riche. Voilà, donc Simbote Tobo Sana Dede Miongo, mobile Yamande Febele, Potos à zéro. Vraiment, Wane Zalaki, Nzembo Bayembi, featuring, Ndenge Zalaka, featuring na papa, Deningonde, Ndetozo Lucas Kotoyo Kapena, donc Toloba Oyo et Salarake, Lingombe Telema, Lingomba et Telema Pena, et Bina Nandenge, voilà. C'était Bonzambe toujours. Ozwa komboyo, elekiba kombonyo sona mokili. Ozwa komboyo, elekiba kombonyo sona mokili. Mabolongo nyonso na se, ekungumba mela kaye. Mabolongo nyonso na se. Konguma mela kaya joie Azwa komboyo elekiba kombonyo sona se Azwa komboyo elekiba kombonyo sona mokili Kombonyo sona se Konguma mela kayo Kombonyo sona se Konguma mela kayo Azwa komboyo elekiba kombonyo sona mokili Azwa komboyo elekiba kombonyo sona mokili Mabolongo nyonso na se ekungumba mela kaye Mabolongo nyonso na se ekungumba mela kaya joie Azwa komboyo elekiba kombonyo sona se Azwa komboyo elekiba kombonyo sona mokili Mabolongo nyonso na se ekungumba mela kayo Mabolongo nyonso na se ekungumba mela kayo Papa Kepiero Saila nzambe ya lokolo nzambe ya kirwa kokiko na yo yende terminus na yo Yesu mwana na pate meka ya lobiko nanga Yesu mwana na pate meka ya lobiko nanga Mongo nyonso na mokili ekototola kakaye Merci beaucoup pour Tosi Lisapena, Tosi Sapena pour Sawana te déjà na bayoki, binomo boyoki, et puis to yoki na katuana, kintu ni moko, to benga kintu ni to benga oni ni, eloko mo ebetami na moi. Ah, te eloko na betwana na beti angote awa. Eza na folk na volume de na folklore. Wana muno na beti angote doit compiler na bande on na lingala, na ke na swahili, na ke na anglais, na yeko bimanango na folklore. Kimanianga na moi kindibu après to bet soko folklore kimanianga mais ko yemba na français neti malobani nezaki loba na we ya kindibu yaki sala sambila babike ko sala beta oneti na moi rythme po to sala sambile sambila sale otuna vanga luzolo lwanzambieto muna sala ye sambila babike travailler sans la prière c'est nul. Mais la prière avec le travail, ça produit toujours du succès, de l'abondance. Donc le travail sans la prière n'est que rien. Mais le travail avec la prière apporte du succès. Donc les deux élites, les deux élites du succès, c'est le travail et la prière. Alors, comme le travail et la prière, c'est succès, il y en a qui ça là et sambila, tu n'as pas le jour dans Zambieto. Donc on a toko pambolama toko tombo na kana kusala pe na kusambela toko kusala wito boto na mbongo yo mais soko sanction na libonde linde ko ngai eziteza ka ndenge moko te makambango ya ba mboka wana ndenge bokompi olingango mingi lo wawe rapa beti zenga luketu to moni frère Patrice pe abeta nini moko ya mboka wana secret nini ezana na kimboka eloko ya mo eloko ya makila to botem na yango Moi, je suis mingi. Biso prétendant dans Congo, na Tibi. To me que non,
bandi oso baluba baza mingi na zabi na esprit ya ko valoriser un peu langue na bango ya mboka na bango mais so ba Congo mingi te atomingi non ba komi ko tia biso lokola banani ba zo comme mato frère bankenda so kazo yemba on kaka moi chilu bezanga te oh mais pourquoi so ba Congo de tellement sima non to valoriser tempo na biso ya ba Congo po pourtant ba yemba ba Congo ebele lokola kulutanga matu Samuel ayemba moko frère baba nga de ningo na yemba pe moko ya nani ndeko na pe moi si nani feu Marie Mosam ayemba pe papa yaza mumbali yaza mtabandundu lor mbongo pa ayemba nzembo ya Ntsimbulu ayemba yeba ndeko na manyanga yeba Ntsimbulu bon ba yemba moi extrême nga na yemba moi mingi nazo ngsepe somo esprit ya banzembo ya louange kat na l'église ezaki souté ma so église on era louange ka banzembo ya ba chrétien ba chante chrétien eloko wana obeti wana 21 minutes wana na ba rebondissement wana batu ba ozala toujours na moni ke bato c'est pour d'abord so si ko liana yo bana malembe après suka lango ndende ko mutu na mutu kipe ya yo ele bana ndeko nanga dide mayemba ko toka toka kotala moninga te danse comme tu veux, danse comme vous voulez. Donc, merci beaucoup, papa, frère, papa Nabiso, frère Tati Konde, Tokomi, vraiment na souka émission Nabiso, message ni clé au Goyeb Sabatu, pour un album Oyo, pe ba Onyo surtout bazaba producteur, balingita musuba pour sana pembe na yo, comment ils peuvent te contacter, et puis message ni ezali clé pour un album Oyo. En tout cas, message clé zali na osepela mingi bana nzambe, boyoka écriture mususu pe et bimina sima ya molakisi de ningonde eza na ka yepa na bino boza motema ko yamba yango bokomona ke bokanto bozala décité bomona ke non ça ne sert à rien toi en faire musique ya tubengi ya profane orumba te rumba zaka kuna te nandi ona mo ba rumba ya solo beta be rumba kana bombe ba rumba pe ya solo ezali rumba ya solo ezali oya bana nzambe oyoki nzembo oyoki pe texte parce que richesse nzembo za texte au but de musique que mais souvent le besoin la monter c'est la tinate mais pour peut-être la profondeur du texte pour comprendre que et le quoi sur les alliés bon pendant Italie album et si Moussa Cécile oya ko sepela tant au monde yango so ka sepeli a ko contacter biso pour tout le producteur na distributeur ya bien manager ça dit manager ya bien pour que Moussa la kende de bosso pour ça ngana ou na Moussa il faut soutien bien zala encadrement bien zala alors producteur so azali a hésité et le ko n'est pas quoi c'est ça numéro ezali oyanga mo ezali 084 725 46 50 obio elango 084 725 46 50 et puis naza ko s'adresser mingi na bandeko baza mingi na poto lokola artiste photo na Paris image d'or yo yebi osali mingi na côté kuna milonga na yuko komiko sambele sali ngape sengwa trop nzembo beza na kati awa sala pe na koto yo artiste photo biso pe ki artiste photo na image d'or pe emonana oza na Paris na boseli pete Ramsey le Tunisia na kati ya Paris Perifé bangu na Londres bino boyebi bozaka ba choriste yanga kala boyebi ke DT na bino siko ya bani makamongo na lolengo bino boyebela yango te metambo yo pe so DT papa de Ningonde pe DT ngabe DT na chorale DT na chorale nous basala banzembe belebe na église bino boyebi yango boyemba alors bo en tout cas bo sala honneur na likabo nzamba pesi bino kati na Congo kati na Kinshasa toto mbe bendele ya Congo na zabe des chansons ya gospel na kati wa gospel ezali to ezali kati mais toujours tant ko yango te mais prochainement boko yango tout les monsieur suka ezali yango te to sala kapo to ko la musabino bola muka déjà po tango sala nzambe koki to racheter temps mikolo ko mabe makasi. Merci beaucoup, chers internautes. Soyez, merci beaucoup. Attention à Binobo, Tsaki vraiment, quand il y a une émission Oyo, et Zalaki vraiment, frère Tati Konde, Oyo, Toyambaki. Oui, soit qui moi quelqu'un, 2 personnes, 3, Bazali. Na pesi bosombo te na mwasi na ngai, o ndalingaka mingi, premier ministre na ngai, chef de gouvernement na ngai, Mami Kutuka Lusala Castro. Na pesi mbote mingi pe na pesi ce mec na ngai so Christelle Mabaku mbote belé président Boris na Matadi na pesi mbote mingi ata ozo boya kosunga bokilo na leka mezalité menzamba kosimba motema na yo ati nani Rifé bango na Londres artiste photo na Paris Ramsey le Tundisa et puis na bosenite Maker na Angola ya bino ya yewana fifi na Belgique leki na fifi na Belgique Fifi Mafungu yom de sanga ya na landio na émission mo sali na morgue santé ya cinquantenaire to landi no mbal na Paris mais kuna na Belgique na tino mbote belé mosali zokoba tango soutenir yango.
Merci beaucoup. Voilà, Tokomi vraiment Nasuka émission Nabiso, Topesi Bino merci. Bino Nyo Soto, Bozwa Kitan, Nabino vraiment pour Nakolanda. Émission Oyo, je suis sûr que Boza de suite et puis Zala toujours Boepo Oyo de EHP Media. EHP Media, place il y a découverte, place il y a gaieté, place il y a divertissement, place il y a Nyon Soto au Bozana Nango Posa, Torolak Sabino et les informations. Et en raté na Katia EHP Media. Topesi merci toujours. Na Kota vraiment merci. Talaka sogi Nyon Soto Oyo, c'est grâce à Kota. Kota Yemo Yebi na coin moko ya monde place Azali. Donc Kota vraiment Nzambende Liboso. Et topesi merci na ba maman na biso tout. Toi na ba mamé belé ce to bandi maman GH, maman Brigitte, maman BT, maman maman Rit, papa Fonce topesi mbote, to bosanité, papa Toussaint na kati ya Paris topesi mbote. Voilà, topesi mbote na Tali Botalima, les grands frères propres, topesi mbote na pesi grand frère Clara de Bruxelles, Bambote place aux Ali, na Kata Bruxelles, Royaume, Association Royaume de Belgique, Topesi Binom de Bruxelles plutôt, Topesi Binombote, vraiment association Moro Mounene na Kata Bruxelles. Tokomi na suka émission ezalaki ya bino Ekibumba et Topesi susu merci na Dede Miongo, vraiment yemta simbi caméra wana ndega gezalaka parce que azapena partout a Simba Oyo mabia Simba Kumutu la Simba Oyo donc au fourré au moulin. Merci Dede Miongo na travail na yo et Topesi merci na bino nyo surtout au bozwaki tant ya otala biso. Bon anniversaire à toi ma petite sœur Nancy Bumba et Pati Basile po bambote na bino yangwana. Tantine nanga vraiment merci obenga ngai na mokolo anniversaire Tantine Tekele bambote na yangwana. Papa Jean Douglas bambote na bino yangwana. Allez, tokutani prochainement. Allez, bye. Glory be to God.